Nzungu tshele munene. Oui. Toi na PV. Toi na PV to so biso na PV. Makamuni ezoleka na la team wata. Mauvais Charlie mpaka lingomba ve napesi yo mbote. Napesi yo mbote ve. O bena liki na o ve napesi yo mbote. Makamuni ezoleka na la team wata. Yo so wando pesa na mbote ne bandeli bosse de concerné zaye. Naoki lobeso, naoki lobeso. Naoki pe nani, comme naoki Bercy. Bercy pe nazo comprendre te ba bio Bercy ba lien familial elandi ka. Ah, nzungu tshena munene. Aseni. C'est comme attention qui de 126 fois. Bercy en open. Maintenant Azana kini. azana kin tshena munene. Azana kin me ba bika si mukandal. Ubezaka ba lien famille mutelandi. Bon, j'ai une famille, mais ça, tout à fait. So, je suis doki na ye. Tu sais, nga ta na zoaka, doki na nga pe, j'avais fait ça, hein. Première fois, on a vu pe doki na ça et tout pe tourna kin, hein. C'est possible, hein. Mais est-ce que tu as moussaki batuka ne bakama boy? Oui, nga entourage na nga kamsaki batu. But musu ba no mituna likamuni no zongeli boy famille mu de bendi oto ndenge no beza no ga doki za ikote na ngodeja. On a compagnie c'est na zone tous mais je vais la zonga ba couper wa compagnie. Donc voilà. Non mais azala projet na ye nga sala peut-être nga zonga pe na maison mère tant souper akosa pe projet na ye mo monter pe orchestre na ye akozonga pe y pas leki na ba orchestre na ye akozonga pe nga wa projet badi nga na ke projet na ye ba bi acheli no salibaya invité spécial na ye Rebochulu. Abie dans la zone abu au beta peka concert na Paris les mêmes choses na Innocent acheli Innocent Libaya abia uchila Innocent Libaya invité spécial na Ere Bochulu wana zo sa théâtre na yo mendi mutela munene weza ina ngomwa pese lengi yo bien yaza muda pese lengi mais nazo ngana makamono ba rapport à ba drone likamuni ezolinga na la team wata babenga ngoni musique intelligent musique oyo esalaka bato pona bango baloba musique na boza musique ba responsable mon frère Charlie mpaka lingomba ve biso tokoli na banda toyebi no bato bakoloba nyonso bakoloba mais relation ya yo na héritier Watanabe mutu moko takokota yango wana pire master na yo pire frère na yo pire mutu na yo mais na mosala qui pire mutu ezalaka te oyo komi kosala biensike oza mpaka ya lingomba oza bena mpaka ya lingomba biso bapeti no pena tokoli pena kebanda toyebi koza bena mpaka ya lingomba mais kolekisa mayele bongo te lobeso lelo ndenge aza boye aza fute nzongo tshena munene bamunenise bazaba bakotino na pe komona TV nanga Charlie mpaka lingomba de bakombo nyonso nini esala po bakoma ntina niveau wana bakomi na niveau wana mpona mauvais Charlie mpaka lingomba alobi keno lobeso azalaki deya na fin carrière mpona makambo nyonso to ebandi gindinga depuis kipe wana na carrière mulai tika makambo ozokota o depuis kitika makambo ozokota musique eza bien te eza bien te oyebi nzungu tshena munene wenge
rendre biso mauvais tâche. Nga na comprendre lelo pourquoi bena nzamba salaka ke fali pupa abeta la wengete. Lelo na comprendre bena ngwana nzamba daka misi nzamba sala ba plan na yaka koleka ya biso batu. Ndungu tshena munene. Na comprendre bena nzambe pourquoi boya ke fali pupa abeta na wenge. Wenge tshi biso na des autres. Ozo welela nini? Bozo bomanela nini? Nani aleki mutu? Mutu alegaka mutu na samo kila zalaka te. Mutu alega pe mutu na koyeba kobeta musique azalaka te. Makambo zo lega kuna eza tellement intolérable nzungu tshena munene. Nga ilo izo kamusenga eza ko silence radio ya héritier Watanabe. Silence radio. Parce que proche nani héritier Watanabe a joué ces derniers temps na makambo oyo ça na orchestre na ye izo bala na te. Yo déjà au approcher déjà kakipara kokolo. Mais structurer orchestre nga na yesa na pesa ba toujours exemple moko. Raison ambassy a longwelela M victime biso tout oyebi yango parce que ba pekisaka kokendaka na TV ko lobaka biloba lobate. Bien sûr que ça va spéculation. Mais il semblerait que l'ambassade type n'a qu'à Longwa parce que bah BZT biso biloba loba na TV et les karaté. Yo ça ceux on travaille na victime, travaille na victime, yembaka to beta concert. Mais qu'on les na TV ko kena loba n'importe quoi parce que biso ko simbate. Na ba dirigeant est victime, na ambassade. To pesa na lo raison. Tu peux savoir dirigeant est victime raison parce que ambassade n'est pas banama kamunaye. Résultat malongé ça te. Ils a dit comme il faut peut-être on a besoin de mon on na la team wata. Qui ne peut te fandi boy qui ba musicien la team wata ba keno ba sortie médiatique na bango et go coûter bango pe musala na bango. Ce que vous connaissez qui écoute à bango et l'autre donc abima sala ndenge lingi quoi. Mais oui. Ndungu tshena munene. Exemple Christelle kaka moko. Christelle a outi koloba makamoko boye. Oyo ils ont dépassé même na musique. Que musicien bo abota na mutu boye. Pour taper mutu na pe azaka na mobali na mobali na ndako. Bako bakangi ake makala. Les jours J yona ba présenter na concert. Pourtant ils ont prétendu que la musique intelligente. Makamwana, moi ndungu tshela munene. Tika eza la date de 143e fois. Makambo ya ba makambo ya ba musique ya des autres na Congo, botikela ngo biso ne bakolo nango. Bazizani wana ya kina ote mutu bo finga ki mutu boy côté basala ki wana makambo na biso to mesana nango déjà mais so to nga so mo nango ba côté mutu ezo kamusa ngai wana boza la côté na biso ngene to fandi boy na ebe ke te maka uzale kene na teva ke nalo bane biloba loba ilonga bena na interpeller bena goga na ebi ke batu baza bazoyo kabiso peut-être yemo bazoyo kabiso a structurer côté wana ezala pena kino mishka leki na teva lobi makambo sengele ko lobate bakati yebe voyage pe boya kete. C'est ça. Il semblera mbasa regretera fort nzungu tshena munene. Kasi batu na yebe bakomo lukele moemo boye pour que ba inviter na Stade de France. Oui, il semblerait. Au moins des tiboué. Au moins des tiboué. Est-ce que na lugari na contacté par exemple victime pour na joata d'information mais mutu apesa sa information za te po bango tout baki na bango maki. Nzungu tshena munene likama maki oyo tshena munene likama maki oyo
sikoyo bato bazotunanga oyebi bato be batuninga motuna oyo mais mpo nini bino bokemaki te mpo nini bino bokemaki te mpo nini bino bobandi bapréparation ya concert te tiena monene yo répondre bango nini nzungu tiemo eloko oyo oyebi okokende te okoprépare yango ndeni biloko oyo oyebi okolia te biloko oyo oyebi okolia te olamba ngo ndenge nini nzungu tiena monene nzungu tiena monene maintenant namonaki dernièrement bamusicien bazosala orchestre symphonique ezosala barépétition bazalaki mpenza bato ebele peut-être bato wana nyonso bakoya nzungu tiena monene ata yo moko bamosusu babela ata yo moko tiena monene oyo omonaki wana oyebi oyo omonaki ata yo mobela yo moko ozalaki ambassadeur ozalaki mpena ambassadeur ou bien consul ya maison Schengen bakotisi mpena bapasseport ya ote groupe membre ya basymphoniste par exemple ya bakimbangiste il faut baki assister na concert à Ferikola ya le 4 avril na Accor Arena opesa bango mpena visa te ya une semaine wana nga siko opesi nga role wana ya ambassadeur ya ambassadeur ambassadeur parce que otalaka ke ndenge otalaka ke ndenge immigration baza kolite contre immigration bangundiste na poto na ndenge na bamoyen to union européenne ezocha parce que yo soko fo beta siko visa Schengen bien simple baba ngulu opesa bango visa te eza odenziutela munene baozwa te baokende mpe te des preuves soki na se ressource bien mona mpe baza mpe na liste kutu te wana ezali kaka mise en scène moko boye wana parce que musique ya congo tofude bake mise en scène mpe ezalaka po eza musique mise en scène mpe ezalaka mo ezalaki mise en scène mais oyo eza sire ezaki no na minute oninga bo incertitude ya makambo ya visa eza kospécule fort na kati ya orchestre peut-être biso bato be bazoatire attention te ngai lo nalandi mauvais de Gaulle napesi yo mpe mbote ya mati nalandi ye na lave ya Irma de London azalaki clair alobi bien ke no bato oyo bokomona bakokende atende eza bato tokozala na bango bao bakokende te bayebaki bakozala pe te donc soki yo na molili oyo yomona wana tangela biso bato ozomona na molili epuis bato ozomona na éclairage te bato nazomona na éclairage lokola baya mati nani ve na ngai consulter liste bien parce que Zungu Jai mune pardon na pesa mutilo moko c'est la part mais ça yo eza baleya ya direct to tapoter la famille tapoter live après to matin to sola mukie yo ça kitoko makasi merci na bato bozo repartager bozo tapoter et ça kitoko entre temps nazolia kiwi kiwi tant on a comme rapport sika bapesi nga kiwi nazo comprendre o eza nini yango oni kiwi bo meza na olia bafuyi bokozala motema ya kokita ntoko ozolia bafuyi mingi te obanda koswanisaka bato pampamba
toujours c'est la seule liste. Il y a bateau bako kende. Il y a bateau bako tiga. Parce que après tu tires bon zembo. Kombo na yo, Emmanuel. Kombo na yo. Kombo na yo. Chris dit, mais il faut manger le fruit. C'est très important pour la santé. Moi, j'aime bien Ouais, le fruit. na bane komona ya mati ba limousine Vanessa ba fossette, c'est comme si incertitude yepena incertitude eza mwa makasi. Mais le roi Zoya, Vanessa ba fossette le roi Zoya ya ilus penda ve na pesi no salam. Na yebi ki live na yebi mamna loba e komela penda. Mais j'ai essayé de orchestre na yo. Voyage peut il y a un homme de salade où il y a pas fait rigole. Où il y a pas fait rigole avant la musique. Voilà, on peut se conseiller. Non, pas ce conseil, risque ezali. Risque ezali. Risque ezali à 90%. Il y a aux alatés. Risque ezali à 80%. Risque ezali à 90% aux alatés. Mais ils ont musique. Uyaka te pona ba voyage. Uyaka pona obeta musique, te mena faire rigola. Obet pe musique, faire rigola pas pécho makambo. Banda déjà ko boulera déjà venir na yo. Oh, pena na ko bisa ya ilusi ya mwana itangi conseil, itangi leki na ye. Volume na yo moyo dimina ezali. Je voulais déjà le dire avant, mais Oui, na dimine yango. Vas-y, papa, toujours. Ouais, quand il pona ya ilusi. Maka uzi likamwa na koyebisa ye, kota maka uzi ezane mutu teti. Olobi? Ezane mutu teti. Maka uzi ezane mutu teti. Oyebi ba responsabilité ba pesa maka uzi na jet set. Eza pena o eza makambo ya zo salate. Aïe, qui remplaçait déjà Zalaki. Tout le monde a dit en France 24. Bah, PC peut déjà Makambu, bah, Goulape Bandimi. Donc, soit Télémi, on a encore Arena. Ils ont un mouton qui a s'inquiété pour tout le monde à Zap. Abandonné, pensé déjà venir na Air Wangu. Parce que, bon, à l'éternalité. Voilà Magaouzi. Ah, comprendre. Magaouzi. Poste d'Angola, silence est bien, silence. Moi, ni silence na vie est bien, na respect est bien. À 70% aux athées, à 70%. La liste est pénale à 70%. Pour il semblerait passeport et bimaki déjà liboso, bato déjà cacher ba visa aux athées. Mais quand on a mutema ils ont musique. Ils ont musique. Voilà Prince d'Angola. Bien sûr. Prince d'Angola go. Bien sûr que zongagi oyagi orchestre pour na voyage. Pour na ba bazo tendete. Boye ba plan bien na bino pezali. Bazo télécharger Dupidi Mbangu. Il semblerait ba télécharger Dupidi Mbangu. Ba télécharger makuluya jana nzela. Yes quoi azara déjà na moi azara déjà na visa déjà yebutu côté wana bapi melagete bless créateur ba chancer bazali na vie bless créateur ba chancer pena bazali mais ve matisa musala ve tiko beta ba golwa libaku tika ko betisa biso ba golwa libaku ozo beta biso libaku makasi ba performance de toujours c'est hier à Taratesh, chanson de Ndungu Tchena Moulene. Souka la maman na chanson. Mais, donc, à comment la scène, avec ça, il toujours bagolo liba. Nous allons la gagner. À soin ça, bino pas rien, Namona. Makasi.
makasi na yebisa nzungu so eza na moto alobisaka biso na orchestre lokwa blaise créateur aza te parce que présence na ye erataka te. Bonjour Maman Lili Masaki. Mais amatisa performance mwana Congo mwana Congo umeli trop na orchestre yaya umeli trop conseil bien na wapesa yo kende la team wata parce que oza na esprit ya créativité te nzongo tshela monene ngai na ya biso makambo solo naza biso makambo solo nzongo mwana Congo aza na esprit ya créativité akende la team peut-être amona poto peut-être bakopesa ye espace ya makasi keno asexprime mpe akati mpe parce que moi trop eza côté wana côté ya la team akende kuna mpona côté oyo molili eza wana na bisango ntumu te na monene molili makasi mwana Congo bon azokoanime mpenza bacréativité banini me nzungu te na monene ngai nazoyebisa yo aza na esprit ya créativité omoni mpena ke moto akocréer cri à tout moment ana esprit mpe babiloko na créer kaka na ndenge ya bongobongo mais ezokanga mais makambo mpena pinch mpena ke podium ya monene mpena éclairage mpena molili bagrande scène aza kofigure te ana baconseil référence te kitoko te ye mpena nazoyebisango mpena motema kofungwama après makambo oyo ekosalema oyo ya bavoyage parce que makambo bavoyage ekofrustre bato ebele ekofrustre bato ebele makasi fort mpona a nazoloba boye tie na monene ebele bazomona o lokwa nazoloba dans le vide mais orgue nazoloba na se projecter déjà na futur ne na se projecter na makambo ya billetterie na boye ezalaki kino te tolobaki te mpe na be tokokosela mpe main noire tokokosela mpe fali pupa na bedi badiata na basule kauka su bango terataka te tokokosela bino mpe na makambo bino ne main noire bino ne bokangi bavisa bino ne bokotisi bakombo kuna koseka te tena monene oyo kaka azomoya eza makambo tu papa donc bozoyeba deja nonu donc oprévoir déjà venir nazayebisa yo te ntungu tena monene moni basule kauka bedi badiata bango nyonso de ndenge babongo deja bayebake main noire ezolata bango kaa mingi te bango nde tokosela bo bena makambo ke kombo makauzi ezalaka na maison Schengen kuna kombo ya elusi ezalaka na maison Schengen kuna tobena na dossier momimata tomonte déjà tobambela bango wana ekorate te mais sinon nga sikoyo nazala insatisfait parce que nazomona Gel Ferregola aza kose produire na Paris na concert na ye ya monene mais équipe nini Gel set ezala complète eza échec nzongo tye na monene eza échec za lokwa bawenge akala mpena wenge ye obeta Zénith mais faire aza te chi d'état aza te ezalaki inconcevable est-ce qu'on a tour na biso nde comme inconcevable non esimba te donc na tour na biso mpe eza inconcevable eza sérieux problème makambo oyo ya bamanque de visa na musique ya Congo nango momona oka epa na biso nga soki nazocomprendre te eza nini makambo eleka nano DG Blaise Polo na koyela o na oya mpena na dossier mobimba il faut mpena opesa biso barendement opesa biso mpena bilan na yo depuis okoma directeur ya G7 ti lelo eloko ni oyo omemi réforme ni omemi eloko ni omemi ezalaka te na G7 parce que makambo eza makambo ya soni
net ofandi boye tosolola keno bamisa J7 mosusu bazorisque baya te. Orchestre monnaie le roi J7 est à plus de 15 ans d'existence. Plus de 15 ans d'existence. Baya iluswana basali ba plus de 10 ans dans J7. Ba marka uzwana baso kene ba 15 ans peme na faire gola. Mais le net ofana boy faire gola zobeta son plus grand concert en Europe. Son plus grand concert en Europe. Mais directeur artistique a fait gola zo riska yate. Mais au moment où bato mususu bakoye la biso discours que non visa et beta la musique ité. Bato bakoye la biso discours que non sold out et beta la musique ité. Mais ceux qui bato mususu basali yango ne komi que te basombi makiona te. Et ça ndenge biso ne to sala yango te. Makamezo kabola mboka yango wana. Bon appétit. Na moi mutu moi tulinga ya côté pour na ba communicateur. Trésor Congolo. Trésor Congolo la pesi mbote. La pesi mbote na pesi bena salam na pesi bena abibi. Ne bandibi baloba bibi. Na pesi bena abibi no bena munene. Mais Abibi, hein? Voilà, bon, et ça, bonjour. Mais pour yo, comment on a trouvé communication et à Trésor, comment? Est-ce que c'est bien? Il y a des choses à améliorer ou pas du tout? Tes communications, moi, le bien. J'aime mon je peux t'en nzungu chena munene. Chena munene. Oui, on a interview à défenseur, babengi boye. Na muno ngolo babengi boye. Bafela. Oui, makamukana zomona. Bas ba inanga pamba mena za Argentine, hein. Na Argentine makasi. Chera munene. Ozala munene. Oh, n'habite pas doit compter donc comme dans 300 quelques. Chera munene. Matoi wano yokia makamala yokia munene ni chera munene. Mais attention à notre trésor Congolo, pas attention à notre trésor Congolo. Voilà, et on crée polémique, femme. Et là, on c'est la raille en ouana. Peut-être là, c'est la raille en ouana. Et là, on est bétara. Mais, trésor Congolo, bah courage et belé. Bah courage et belé, ma casse fort. Pona, depuis Ozonga peme na faire gola. Depuis date bimaki. So na totalisé ba sortie médiatique na yo, ils ont déjà plus de 10. T'as encore imaginé tout ça? Mais ceux qui ont raté l'événement, ils ont échec. Ils ont échec. Ils ont échec makasi. Street, est-ce que tu veux que Badoua tout nom mais tout n'a peut-être na o lobby va trouver bazano d'accord té? Oui. Baba tunanga mituna. Batunanga mituna. So atunga mituna butunde kitoko. Pona mi ba mituna eza bango milano ya biso nzungu chela munene. Très bien. Bon, Mora Matia Makokita à Betty Shit libre à Kitty. Mais ni nango ça la raté. Ndeti boye. Ozoyo kapé musique ya Fali Poupa. Et ça nango ma bête hein. C'est normal ozoyo kapé ndoule. Tiens munene. Musique, musique est à la fête.
musique ezalaka eloko moko boye ekonsolaka makambo moko boye mystique tie na monene soki nga namoni mutu aza kose privé keno ayoka musique ya musicien moko boye te c'est que aza stressé c'est que aza na ba dépression mpo na nga kani naza boye nafandi boye no bakino te musique afali na bando yokango te na likambo nini peut-être ayebi nga te peut-être amona nga te nayoka musique neti na likambo nini na c'est privé kana likambo moko boye ya mutu ayebi nga te amona nga te omoteke wana ekomi folie nzungu tie na monene ya folie ya suka na mama na folie seke nakomi pendaki no wana eza bato bazo raisonner à travers mpe baza mpe ebele kende baza boye nga musique afali nayokaka te nga musique héritier nayokaka te eza folie eza folie eya vraiment folie yango eza bandeko na nga toza toujours na ouverture ya esprit so toza na ouverture ya esprit ekosunga biso kende nga bongo totrichaka ata kote mosusu todiembelaka ata kote mosusu au moins le rôle à l'autre côté et pas fallu pour makambo ça na minute naza ko envie yango fort ngabela linga ezata bongo côté na biso kine to za boye chena munene oui que ne to pemeni événement boye to boka ta mo ba somo boye to boka ta ba clip mo boye ke to solo la yango kina nzembo mo bimaki nzembo faire ato bisa nzembo mo mikolo abwaki ba mabanga ebele te ma yembi boy mais kozala yo oyo onyongaka kozala oyo zali na kotala artiste mosusu notamment Fally Ipupa nde uti oloba awawa yo moko moto olobi yanga te esala onde nini zela na bongusela nini oyo Fally Ipupa aza nango oyo Ferregola aza nango te oyo mpenza olukaka keno azala nango puke yo po yoka bien quoi. Créativité. Créativité. Mugoto comme la créativité wana chena munene. Et ça l'a bien fort. Mon créativité ne vous permettre que le roi ne ton événement munene boy. To créer ba makam o ezalaki batupe basepela mamutu osala so créativité eza te kitoko te ndenge eza boye tu faut tobeta concert parce que tokose contacte kaka na vandisa avec plus de 300 mabanga ndenge tiala munene ndenge eza boye toke concert tokoti na dernier virage tokose contenter na nini na ba vidéo générée par IA au moins est-ce que le escalier les okota créativité zate trop de vidéos générées par IA vidéos générées par IA kito côté ok créative na art ba to benga bon ba artiste pas mbate artiste azaka muta créativité ayebi keninga événement ezoya pembeni au lieu ya kolekisaka temps kofanda plus de 2 heures na plateau ya Israël Mutombo de 2 heures wana kota studio bimisela biso te loko moko boye ate ya 4 minutes clip mo pe kuba toi atenenga boye to kene metona clip mamo et tina bena baba na be makambo mo ya consommation
na minute ninga bitoko consommer ni po ninga bitwa na concert parce que concert wana to consommer ni sinon j'ai la munene bon pesa nga raison bato bapesanga raison to bozala na ko arena batelemi bakomi koyokaki Frère Rigolo akomi koyembela bango Kama Sutra, Frère Rigolo akomi koyembela bango jugement ki osanti benage connexion ezati or que na mito na be Frère Rigolo il fallait bwaka babiloko wana pena o biso to nango besoin que Frère Rigolo fitri Gaz Mawete que to beti moi denze mboboye boum maman Gaz Mawete abimi na scène mukili gangi concert pe et ju maman couleur à kitoko bozela to bomona ba daju na ba Stade de France to to bomona ba militaire ou ba militaire surtout ba SDM ba buba na Stade de France ne ba to ba fana Tchela munene likamo ba invité o tchela munene likamo ba invité pour na chité pour to bandeko olongo na pena na statut invité likamo ba invité na lobi avant je allons comme invité parce que na France 24 président Frère Rigolo a boyaki koloba ke ba invité a bomba ki surprise mais na kamwe pa ya nani et pas sango a lobby que aux un invité un tel boy nini sala pour que mutaboya na France 24 mais pas sango afungwa mobimba et pas sango ezaka pese lengiti et pas sango za pese lengi na France 24 moi réserve kozala so batangi komono na France 24 et gotala mabe Afrique francophone mobimba bakotanga pe komona eba et pas sango mais gotala manoka soki na 20 provinces mais tous les 6 provinces etikali bakotanga bakobeta pe kara lora bayokaki te yango na moi France 24 moi faut le lema balusaki 7 fois mais likamo ba invité tiens na munene likamo ba invité Nami Tuni invité na biso tozana ba invité nini parce que na meki ko sala moi théorie selon ngai na estimé que ba invité la majorité ba oza ba invité o ba travailler na Frère Rigolo na dynastie parce qu'on a dynastie ngazomona artiste morote o pena o roya pena telemi wana keno na ko arena na dynastie pena aimana dynastie mobimba invité les assez Léo. Tokata live. Tokata tout seul là, tu es na munene. Tokata live, bientôt qu'il n'a privé parce que maman comment pour la oh papa. Ah, tu es na munene. Tu as mani boy. Tout seul. Ça n'a pas si hein. Donc Nenye boy. Yo boza ngonga kuna. Frère Rigolo abuzal. Eza sonnerie. Mais tiens munene. Tiens munene. Tika to lo batamuki. Toko dans la privé. To so dans la privé. Selon you, invité nini oyo Frère Rigolo ayemba na na dynastie o akoya pe peuple pe qui ba fanatique ba rose à l'impatient royokai. Na za kuna tuna ba question papa. Yona lobi nga ba notanga. Frère Rigolo na dynastie ayemba na miel dessin. Donner un bongo probabilité pesali que na accord arena miel dessin à l'inviter Frère Rigolo. Donner un bon Frère Rigolo invité ni goza miel dessin, goza seleo, et goza déplique, et goza finite. Na plus grande concert à Frère Rigolo, ben invité ni oyo ba koyo goza no isa bango wana. Parce que toya na lo bazona oyo atangaki.
oyebi natikala na mauvais souvenir moko na banda olinga artiste wana makasi mais akola biso honte moko boye ti lelo mpe na musique na ye natala yango so na miso na notala yango avante rebotulo ferigo la fanda va stade martyr abi invité na ye na stade martyr ekozala rebotulo mais tokoma les jours jibe rebotulo a été awa ndenge ye atangi yemi yala te ndenge atangi yemi yala te soki yemi yala da ye te alobaka na lingala eza pese elengi yemi alobaka anglais non alobaka anglais mais kasi so batongi ye na lingala oyoka te ya tiala munene nga natuni kaka motuna awa ye atangaki yemi yala te soki yemi yala da ye te bandeko na nga bagolwa tokoloba nini artiste nde moto abetaki libakwa monoko ou bien eza kaka ezali kaka pesa elengi mais sinon tiala monene oyo nga azalaki nango ya koloba nalobi presque nyonso tu merci oyo mpena azalaki nango mpena ya capitale ya koloba ezali ke eza pays te eza kaka capitale zela avant osilisa maloba na oyo nyonso peut-être opesa mpe bato mbele bambote j'aimerais bien répondre bandeko oyo bokomelaki nga ebele oyo bopartageaki nga balive et puis na ndeko mpo ozokotuna question wana na se jwa réponse na yo ocomprendre ngai nzungu naya kosololaka bafani te nga nzungu nakopelisa live te mpo nasolola bafanatike nga nzungu notez-le bien, notez ça très bien. Parce que on fait de live, chacun a sa façon et sa manière de faire les choses. Moi, je me réveille un matin, na que so la bafan mi balé ba oswana ngai nzungu. C'est pas mon truc. Nga na solo la ka faire gola. Les artistes, na solo la Kofi Olomide, na solo Fally Ipupa. Taba mo batunga solo la so pe Michael Jackson na kosa na chepe na mulongo. Nani na solo la suna ba Maître Gims, Dadju. Moi c'est des artistes. Je viens pas ici d'ailleurs na solo la vie privée. Derrière sur la vie privée à artiste. Bon, je suis fan. Non, sur la vie non, faites vos trucs. Moi, c'est pas mon délire. Donc, réponse n'a pas ça que na privé yangwana. OEP a joué par nae awa maintenant yangwana. Ok? Donc, bon, retenir que Nzungu, ce n'est pas n'importe qui. Il se réveille pas un matin pour asolola fan. Oyo aza contenté ni loko moko boeto ba yokanité na ndenge na bango. Voilà. Et que ça soit vraiment pour tout le monde. Hein? Donc viens pas au tinelanga live moko boeke ba fan faut ezango sujet. Ngam ta pesa nga sujet. Voilà. Donc o amoni o sola ba fan bo soli ba fan. Moi je parle pas des fans. Je parle des artistes, la culture. Parce que je suis culturel. Voilà. Donc, ce boyard na ba TikTok, pour bossa la biswana, ça c'est pas mon truc. Au Swani, moi je parle des artistes, je parle de la culture. Tout à l'heure, une culture n'a besoin qu'il bosso. Tout à l'heure, tu solo là, ton nom libéré street, toujours solo là maintenant, makambo oyo, artiste bazo bunda la boîte de nuit par exemple. Ça c'est mon truc.
Ça, c'est mon truc. Voilà. Suite. Toi aussi, Tiens, ça n'a Mounene. eu comme ça, na longolo protection assez rapidement parce que vous allez sous protection en gaï. Vomena longwa sous protection pour tobetala bambodi bien. Tiens, Mounene. Parce que on a vu un balende pour ça le colo. Ah, moi ça na dessert, moi na mai. Na été Okumbele yango Tiens, Mounene. Ngai opena na ngai ko attirer attention ba ndeko ke. Bon, mettez mon touté, hein. Ceux qui m'ont affinité, m'ont mettez, même si ça te fait mal, c'est comme ça. Pour continuer, là. Mais, Azan a raison, loba makamnazo loba wana, botikaya loba nae. Mais moi, je vous dis, nako font la live pour parler de fans. Fans, mora zuboe, mora zunboete. Moi, je parle de l'actualité, en fait. Des artistes. Voilà. Bah, tu vois, soit na font la live pour n'ango, ben, nazangelo en salo, quoi. Vas-y, papa. Et là, on a appelé ko martelé, ils ont par rapport à la billetterie. La billetterie a événement car il y a encore rien à terre. La majorité de nos événements, où tout ça n'a à venir, la billetterie n'a pas tambola bien. Y compris dans nos concerts Torobeta samedi, où ils allaient dans moins de 1 cas. Normalement, dans les tournois sur la biffaille, tout est que non, sold out, mais surtout. Mais, dans 78 heures, il y a un événement. Ça fait combien de temps billetterie font déjà? Ça fait presque 1 mois. Maintenant, billetterie font Oui, depuis billetterie font un mois. Un mois de Un mois, tiens, Mounene. Un mois. Ah, papa. Bon, tiens, non, Mounene, s'il vous plaît. Oh. Tiens, Mounene. Bah, Mounene, c'est ma sœur, mais papa. Moi, je confesse à Mounene, ils sont là en bas. Billetterie, babi, ils ont marché pour la bonne année. Vous aussi souvenir. Mais comment ça va le baquer 1 mois? T'es un billetterie à fouille d'ici. Ah, ok. Ben, il faut y aller, papa. Et pour un concert. Limbi na comprenalité, na ganti auto sur l'accord arena. Il y a encore arena, il y a fouille d'ici. Ça, ils na moins de 1 cas. Mais, na 78 heures, il y a événement. Jusqu'à présent, sold out, c'est ça. Bagoula boye baki non so qui fait rigoler à beti concert wana sans sold out, ils échec. Ils échec. Ils avaient un grand maman un échec qui non tombé dans un concert il y a moins de 1, tombé dans la salle il y a moins de 1 cas. Mais tout ça les devoirs na biso tes échec. Copper box arena. Point mort na nenga ba billetterie. Billets au kendete. Échec. To fongola misu. To zelate que non to comme pemeni événement. Tout ça ça va marche de santé, tout ça ça va marche de santé na ya accord arena. Pour na accord arena, ngele zo sala nga passe zaki. Bato bayelaki biso discours ya 11K. Bakomi kozwa raison. Bato a théorie ya 11K bakomi kozwa raison. Parce que na magie nini bakomi ko bakisa ba place na configuration maximale ya salle ezalaka 20300. So bakisi ba place, c'est que ezaki liboso ezaki 20300. C'est que bateau babaki ezaki 11K. C'est que bazaki na mwanda mwa raison. La communication avant to bureau et artiste et communiquer envers ba fan, il faut être là ba répercussion en plus tard. Awa bino bozo communiquer biso ke bobakisi ba place à sika. C'est que les bosso besoin qui salle nyon sauter. Ils a déjà ko sombrer, ko noircir image d'artiste. Torolobanini ke faire rigolo tia banema kamune ya ko arena zwa ki salle mobimbate. Ils échec. Ils ont vraiment échec. Mais sinon, le rôle en disant pas sur le année culture, na sur l'année le mot mais tiens na Mounene. Oui. Quantième fois au Bénin.
315e fois. Putain, tu combien déjà dans 400, mon frère? Tiens, la mounene. Billetera kune fonga mai déjà na actualité na ngote Bolim Sanga. Roi Baudouin, il est très fond les 14. Ah oui, c'est le 14. Et au fond, date moi en Afrique du Sud à concert. Ok. Tiens, na mounene. Ngai na osenga ka vena ngai loko moko. Bimisa mbongo, futa ba figurant, futa ba compagnie ou ba salira ba publicité na ba marketing, ba simba événement na yo. Bima na makambo ya iya, ezosala makambo ya Sony. Quadra Kouraman, 70 ans ya carrière na yo ezali événement munene. Kotika ba vidéo générée par IAT et ça le promotion ya concert. Ils ont quitté ça même grandeur na yo. Même grandeur na yo. Vidéo na monaki lobby na compte na yo pour na annoncer concert na yo. Vidéo wana ils attendent à côté mon côté ils ont la note image ou ils attendent ba prise d'image ba zo na studio mon robot. Wana ils ba biloko bozo sala na ba iPhone 17. Quadra Kouraman ils a quitté roté. Ceux qui ils ont na la kisa qui voilà. Voilà, touché biso ba tout. Biso ba daba iPhone 17 Pro Max. Ah. Bon, tu dis bordir hein pour regarder. Mais il y a Josa ba force de lega te bi kendule il lega lango kitoko il lega bena kitoko makasi talaka mukongo nkoba yango iratarate pour eza zaiko tara zaiko bambula na bambula iratete mais sinon on a zaki nango ya koloba yango na bandeko nanga bakola to bima na distraction to wana ba événement oyo zo senga kino il faut to somba il faut to côté la faire rigola ba billet faut pena ba billet sombama pour ba billet zo sombama te izo sombama te izo sombama te munyo so tout ozo lobawa ngana kanisa kata kino titre kokoma na mars boye nde bete oko to beta lisolo ke tikali kaka catégorie moko mais le contraire bazo bakisa ba catégorie na 3 semaines ya événement mais tellement ils ont nzela topona balobi bato bapona déjà nzela kolia bikedi ba se contacter na bikedi ba lula kwanga te ba lula pe makemba te onga yela lo bara yango pour wana ils ont des billets na biso. Très bien. Mais bosana kopesa ta merci na bandeko o ba tapoter pour ba sécuriser biso live opesi bango ta merci te. Street. Bolimbisi na ba muneniste nyoso tu. Wana banzungiste nyoso tu. Na banzungiste nyoso tu. Pona bango ne force na biso. Pona soki bango te ndero déjà tokataki kala. Merci beaucoup. Pour la équipe ya Trésor Congolo mikolo bango benda Baba Kassi. Maman Rosette. Wapi maman Berthe Wanga. 240. Équipe à Trésor Congolo. Merci. Baba Kassi. Équipe à Trésor Congolo, ça ne va pas. Mais joue à la boaka yo, joue à la boaka. Aussi ça l'a invité. Équipe wana ça ne va pas. Mais j'ai d'esprit na fait si mbote, j'ai d'esprit na fait si mbote. Na fait la mbota monene. Bon, parce que